Mbote bandeko balandi to comme moi pende de ebisa bino mbula ebeta moyi to conserver toujours la République démocratique du Congo. Congo na temps auto le baboy to kufeli ndeko moko papa na biso bato bakotela musée le roi Désiré Kabila kata mboko Congo. Papa Yerodia Abilwa Indombasi ba Congolais so papa wana abanota ba gilet l'homme à la cigare auti kotika biso mokolo mwalelo asalaki mingi mpona mboka oyo azabe bato bana libération na boumbu oto azalaki nango aza parmi bandeko wana auti kotika biso mais totiki bongo te Congo na biso makambo to comprendre nango te mboya na mboya za kokele makambo ko bakisa makaka ba expatrié oyo ba libanais oyo ba komisa mboko ya bango Congo e koma ya bango nyonso ba le baratsa batia justice mboko na poche na bango bandeko ya na zo ko le baboye ndeko azu pouvoir tango oyo président de la République, n'a pas député national, n'a pas député provincial à Tour, il y a un problème sérieux parce que les Congolais mis se font guami. L'élection Salamina en 2006, l'élection Salamina en 2011, 2018, l'élection Salamina, les Congolais mis sur Nyabango Nyonso, ils ont toujours Sirbino. Na cité du fleuve Mokolo Mwalelo, bande de cité du fleuve 18 mois impayés, bande Batonga cité du fleuve wana Obobila Sango, cité du fleuve ouais Kenda Sango, Batonga Yango, Silelo. 18 mois impayés, bafuta bangote. Bazina basi, bazina bana, bafuta la bana ba classe, bafuta la ndaku, ba vivaka ndenge nini. Bolanda descendre sur le terrain, nini elega kuna na poilu dans ce fleuve. Bolanda nyoso na bokebi nyoso. Mwana kololo pango dossier moko ezali awa na cité du fleuve, tozali komona lolenge, bazali ko titaniser ba congolais, maloba na ezali ndenge nini. Merci beaucoup. Omoni ke musala ba Congolais ba pesa kibiso ezali wana ya ko vérifier bazola mukandenge nini bazola la ndenge nini bakolia ndenge nini bakosala ndenge nini bakotanga ndenge nini dossier oyo ya cité du fleuve oyebi bato ebele ba déplora comportement ya tata oyo soki Robert Chouduri tata wana ezana bato basi baya na ba bureau na biso ba versa mbongo na bango bazwa ba appartement te lelo ba travailleurs bango wana 18 mois bazo futa bango te. Quand quelqu'un se donne l'audace ya koloba ke ye azwi mboka mobimba tiango na poche donc azwa Joseph Kabila atie na poche pour le moment zoluka azwa Félix atie na poche na kozwa ye ndenge nini parce que mutu wana d'abord aboyi badon aboyi o toye ko féliciter yo pesi mbongo akozwa te. Mais eloko oyo est tombé na place ya mabe. Il fallait qu'il y a se corriger tant qu'il y a eu changement de régime. Il y a eu changement de chef d'État. Parce que nenga zali ko salela. Ah ouais, yakanisi que nous allons laisser tous ces Congolais là dans la rue. Tokotika bangwata mukolo moko te. Nous allons suivre cette fois-ci. On doit procéder à des vérifications qui ont versé l'argent à Chouduri Robert pour nos causes d'appartement dans la cité du fleuve. Et puis cité du fleuve il faut tokoyeba nous allons enquêter papa. Tokoyeba cité du fleuve angwe tongama ndenge nini. Les contrats avec le gouvernement l'état congolais alaki ndenge nini. C'est un sujet libanais. Tozoluka bato bakoti ko investir na mboka na biso. Mais tokondima jamais mutu aya konyokola ba congolais na mabele na bango. Ba comer de muito pio. Ba comer de muito pio. Comment on loba? De 8h à 17h. Voilà, on est loba on kuna. Yo zo inter. Problème. Bon, biso tozali batu ya cité du fleuve. Toza ko déclarer, tozo pe sa message na biso pa président Félix Tshisekedi, président ya état de droit. Alobaki était toza na état de droit. Pourquoi tu déclaré droit na biso et pas ya monsieur Robert alingi kobenga la biso ba policier pour ba ko menacer biso. Yango ana journée à lobby, toke na ministère ya travail.
tokutani na bainspecteur tosoli na bango baye ti na kati ya cité de baintercale bango bakota te baboyisi bango bakota totie mo makeyelo wana baboyi bakota tozongi ti ntango toye lelo na ntongo mpo to déclaré droit na biso babengeli biso 5 jeep à la police 5 jeep à la police ntango eye etie biso menace toloba boye baboyi toyoka todéclaré baboyi todéclaré balobi ote toza eloko koloba te yango wana tolembi lopango ya Robert tosenga epai ya président de la République et président Félix Tshisekedi oyo azali président ya état de droit yaka olobela biso makambo oyo etali musala na biso toza na posa ya musala lisusu te toza na posa ya mbongo na biso 18 mois impayé eza ebele gouvernement eza na poche na ye abi gouvernement Kabila toujours à Robert abi gouvernement Kabila ezaki na poche na ye gouvernement Félix pe eza na poche na ye abaza azana eloko akosala na biso te abaza eloko akosala na biso te abengani biso abiza kopesa biso mbongo te yango toyebi na mokonzi Félix boye ayalandela biso makambo oyo po tokomi na suka abituase biso abengi biso 4 jeep balandi biso ti tokibi na sika oyo ya cabinet ya président alandi la solution mboka président de la république abitolongola mboka na blocage oyo balingi basala oyo baministre baza corrompris devant monsieur Robert susu matuku baza corrompris tokende revendiquer aye par Robert apesi ye mbongo atineli ba policier babeteli bagaz criminogène mais tosenanga na l'état congolais alandi ya gouvernement ya Joseph Kabila eza na poche na ye est-ce que azwa pe ya yo Félix Tshisekedi aza pe na poche na ye nasalaka kuna ordonnance yango depuis ebima bazongiselenga ordonnance bayebisinga mbongo eza te mpe nga nasala kuna bima ndako na nga 6 heures na ye mosala nazonga à 18 heures mbongo asomba kisi donc ezwa wapi batransport tozwaka te nazalaka yango te aza mpenza ya maladi ozoyoka te nde tozwa peuple congolais azolela na mboka na ye odeklare mbongo atindaka kaka major ngai ndene ya boye mwana na nga bima kenda kima ndako mpo balongolanga na mosala mwana alobi papa balongoli na mosala seke ngai na kotanga lisu te ndenge naza boye mwana 1 mois amona na lisu te donc esa todeklare mbongo atindaka major ari ayaka mpo na intervention alobi gouvernement congolais eza na poche na ye somoni biso totemi awa totemi kota mosala te totemi nde na baba mpo basola balandi biso nde toza boye toza eloko mosala basala te bapersomosolo kwa na mosala ekufi baperso mbongo na biso tala nde toza boye babasi nyonso balala na baeglise nde tomonela na prince tofukama président mpe azo solution po nde toza boye 18 mois payé basopeli biso aji mpo tokende koreklame mbongo na biso te bagénéral bapesi message trouble public na nini na Congo oyo aza indien azotambola camion na eza sa plaque abi ationga asusu sirene atie na mutuka na aza na civil tuna Robert na mboka oyo aza nani Robert azoskoke bato bambongo ndako na biso batravailleur Robert aza nani akelobake gouvernement ya Kabila ezalaki na poche na ye la mère Matuku aza pire Robert basalaka me baechante bajib monsieur Félix okomi président de la République Birkab monsieur Kamere tolingi tomona Robert na prison mpe apesa biso bambongo na biso so botiki ye amela bato na bambongo bandako ba $500,000 aza bimisa zelu na trash so botiki monsieur Robert c'est que akotie chèque na gouvernement Félix bokangela biso tomona pe na prison mpe apesa biso bambongo na biso. Et tous ces travailleurs là toyeba soki baza na contrat nini basalaka nango bafutaka bango ndenge nini et les 18 mois réclamés par ce gens ezali ya solo to ya lokuta parce que omoni biloko wana yake bon na somba bakonzi na bino na somba justice na bino le temps est révolu et si esili makambo wana et si esili parce que tokondima jamais et ce n'est pas pour rien que nous sommes députés aussi. Awa tokokendelango na triple qualité. Malembe, je vais entrer en possession. Il y a contrat lié à M. Robert Choudouri et l'État congolais. Ça, c'est ma première démarche. Ne vous en faites pas. Deuxième démarche. Nakoyeba ba Congolais ou ba travailler kuna bazali ko travailler ndenge nini. Troisième démarche. Ba tuboni ba versant bongo et pas Choudouri, Robert, bazwa ba appartement te. Ono ya nini ya influence moko boye parce que tozana mboka wana yake bon mutu moko ayebana na mutu moko boye ayebana na général moko boye soit basala ka ba cop akozwa basali compensation apesi ka mo appartement
on a commis protection. Nous allons lutter et contre la corruption et contre la concussion. Et les biens de l'État doivent être protégés. Lélo, je suis fier. Il y a décision, il y a des gemmes. Il y a des Congolais qui sont Liban, la plus question au Guénéo, n'a qu'un ambassade de zone qui s'attend. Il y a un visa. Aujourd'hui, les Anabano Bota, kuna mwana zalakana prévu yake, azamwana na yo. À Kitawa, visa $90, je crois $80. À continent mboka na yo. Plus question de complications. Voilà bamakamutozo kenan. Jusqu'à ce que nous allons obtenir la double nationalité, l'acceptation de la double nationalité pour nos frères et sœurs. Donc, eloko yangwan, lelo, deuxième, abengisi ba compagnie d'aviation. Abengisi ba compagnie d'aviation, il nous a invités nous. Babengi ba compagnie d'aviation pour nous construire ba. Pour que batu bazwa kokosote pour na koya na mboka na ba. C'est quelque chose à saluer. Mais oyo etali ndeko, oyo Shuduri soki Robert. Tosi toyoki babengani ba inspecteur du travail. Babengani ba ngokuna. Nous avons appris certainement, je peux utiliser les conditionnels, que ministère ya travail mwana mboka Lambert Matuku azakuna ekabeta kakati tozo utiliser conditionnel bolukelanga ba procédé bazo beta kati nandeko wana Shuduri yango tozo mona okomona mutu atushaka salaire bonitu kaka ko changer. C'est ce que nous avons appris. Mais qu'est-ce que nous allons faire à notre qualité de député, à notre qualité de Mwana Mukolo Lupango, à notre qualité de journaliste d'investigation? Donc on s'est penché dans le dossier, il y a Cité du Fleuve. Donc on s'est penché dans jusqu'à ce que nous allons voir clair la situation Makambango et Zandengenin. Tokotika jamais parce que Ngongawane chez l'équipe à Toubabeta Cop dans la Cité du Fleuve, nous voulons nous y pencher. Et ne vous en faites pas. C'est le moment de vous regrouper. Travailleurs, coup de chapeau parce que c'est votre droit. Si encore d'autres détails à donner, boleki na bureau na biso tozana itaga 120 na komina Kisasa. Boye wana toko zoyango toko yeba d'abord les contrats qui lie M. Shuduri Robert dans l'État congolais pour Katonga Cité du Fleuve. Ça c'est un. Deuxièmement, batu boni ba versant bongo o bazwa ba appartement. Troisièmement, traitement il y a ba travailleurs par M. Shuduri Zandengeni. Parce que c'est ça aussi le social. Ce qui Félix Antoine Etilo Moti, c'est qu'il y a Salio Wanate et cause à la passe parce que et cause à la recours la changement exacté. Makambo ya justice c'est bâtir justice na poche. Ainsi de suite. Nous allons suivre à la loupe toute la situation et je vous promets. Merci bandeko balandia de komo apesa pasi mingi ya komona makambo bandeko bakoloba. Si seulement que za ya solo makambo bandeko balobi eza soni pona mboka na biso Congo pona ba ministre pour les consumer mboka au Congo ils a participé soni boni ba expatrié biso bakolo Congo to tikela ba paya mboka na biso to biso le ka bakolo mabele to yeba ta la passe bandeko ba komona ils a passé ils a soni pe mawa ya komona makambo da kata mboka Congo na 21e siècle ya ngoto ko senga na mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi président de la République makambo yo okene bazo ba toujours bazo ba papa lobaki biso lobaraté bazo tunaka yo papa lobaki nini le peuple d'abord. Donc respectez bandeko na yo to senga kaka na ndeko aza cité wana plateau de comme moi pesa ouvert so moi la version pesa yaka me bandeko ba 18 mois impayé 18 mois impayé combien de jours na kati wana bandeko il faut alia batanga kelas o eza so ne peut passer mboka auto kosuka nango ti wapi neto sengi kimi ya nzambe eza kati na bote ya binonyo su botika malamu to kuteli moko malobi merci.